On a ma papa boy donc il a que ça y est tous a vraiment déterminé moi il bat tu na ba single boy dans moi genre toujours comme tout ça là musique y a bien ou écoute c'est ça va congolais donc tous a pressé tout ça musique te ka rapona lelo to bimisi lobi to bimisi non sa musique au po éthique là déjà toi madame Mirage toi madame Mirage toi ma bena vie na biso JDT par après baton sousou photo kutana ba on poto solo là. Parmi on peut le roi de la forêt paix soit péché soit corps à Ozalapi mon mutora papa chéri na fanda na poster logo nanga ah ti via bon ata yomo na Hollande te poani faire recherche des poules les padres na zapena na Gabon na otali na émission habité petit na nga wana pena fona cha epoa na banzembo na na boy kutu nyoso donc na koloba bien ya motu na koloba mabe na ina oloba muti na tika sozo atan oloba muti donc ba mise ba longo etalingate oba finga ki etalingate oba kumisa ki etalingate donc nyoso ya etalingate mama ezaye fe ya séparation yo 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 nengozoki si motema na ngai ba chérie ya bien quand de bozomona toi na kati ya studio mais to kata pena studio spécialement pour na bino quoi donc le 23 vendredi tous abon na kermesse béni les visionnaires ba vrai momi ba vrai jo tout ya bien boya pomba nia sa kozala wana to robeta no musique ya bien bozo moi ba extrait ya nouvel album nanga stabilité et puis na robanda na bino banda banzembo nanga ya kala jusqu'à nos jours quoi donc so beng sa batu tout boya et ça place en bunga te pembeni église kimbangiste donc ba vrai momi nyonso ya capitale pomba nia siyeyo dabi ke bozela yi moi trop mutu na bino yo muta musique yeyo boya to sepela to fêter ça yo chez béni les visionnaires quoi bana ya bandal ngiri kasavu bu mabele na biso bozanga te bana matonge bino pe boyebi bampangi tozala biso nyonso wana eko sala bien to beta musique depuis nazala na wenge jusqu'à nos jours et puis boza moi ba extrait ya nouvel album nanga quoi ya kozanga ya koya est-ce kozongela mama ngaeza yefe ya séparation yo 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 ba mélodie ya boy bozanga te na sayo quoi 18h makambo bandi wa okoma retard okuta biso te 22h chez Béni les visionnaires quoi papa social malbi social azaka moko quoi papa social azaka be moko na Congo Béni les visionnaires biso tout okutana wana ba vrai chéri na ba vrai jonyoso tout tendance confondue quoi tozala wana toka musique. Merci bien partout dans le monde entier. Tous en a studio, tous les surprendre artistes et musiciens, Pomba Nian se déplique. Il y a le bateau la musique quoi. Il y a musique inde belé, il y a mbanga muke mais musique inde et belé tous en a rata studio. Salut déplique. Ouais salut. Tout le monde a rata studio, tu éviter stabilité zo mais là bah tu vas comme passer aux je t'arrête tout ce na ba ma papa boy donc il a que ça y est. Tous a vraiment déterminé. Moi il bat tu na ba single boy dans moi genre toujours comme tout ça là musique y a bien ou écoute c'est ça va congolais donc tous a pressé tout ça musique te ka rapona lelo to bimisi lobi to bimisi non sa musique au po éthique là mais batu ba congolais nyonso ba za décider c'est vrai ngamo na lancé déjà défi na ba batu tout temps album e bima boya na page nanga mutu to pesa ba critique na e comprendre mutu to cha ba point sur 100 so déplique na combien so tio sur ça ngala mona pesa D to noter D sur ça on a moni à 60 tché après tout ça l'évaluation na souka ce qui se déplique il faut continuer nous les fatika mon quoi déjà ouverture ou ça deuxième album nanga
Stabilité, normalement, surtout à biser 17. Normalement, mon poste est à 14. Pour battre yoka nga pena bien. Moni lelo, bah jeune to komika ka 32. Boye 40. Maman tout le monde na 40 ans ta mort te yokani. Comprends? Maintenant, c'est 40. Tene ebitenga lobi kaka. Kasi bon balandela so balandeli bana biki ba mai bon ngana na lobika ke biso to bimisa 14 oya bato so etali biso te sauf que to lingite to tomber na piège ke to bimisi tala banzembe bilata moko te yokani donc mabe yango to sala musique boye pona lobby to za moi likolo c'est vrai bato ba critiquer côté il y a promotion en tout cas to sala tout promo ils allaient au point promotion vraiment ils allaient au point pour et ça va mélodieux et ça en tout cas on rassurer les Congolais qui va au CP là ce qu'on a est-ce que bato ba featuring ou ça yo na kana featuring ça déjà toi madame Mirage toi ma vena vie na biso JDT par après bato msusu photo kutana ba on poto solo là parmi ba on peut le roi de la forêt pe soit pesi soit corps aux alapi à participer à l'album si il y a un lobby qui tout bomba non tout dévoiler n'y sorti c'est musique on a bateau na beng ça ba grand chanteur en mboka c'est-à-dire ngamo pe fona bonga ma bien pour na yemba na bango baza bato peteti obi mawa o vient na soji d'état za na donc tant ozo yemba na yeko sala ba erreur te yo pe fo ya pena na mawa paza mutu ya mawa na beta nzembo ratate siko mutabonga yo yemba siko na kati album na do fona bonga ma bien to sala on ka po sala musique à Congo bien parce que to bunga na te bato msuba lo bater ba yebi no changa pe na poa bon ya pe na po ba cha poa na kati album na nga po sala et ça la fierté ya musique congolaise to boye nazalaka droit na makamu na nga na lobaki moni mwana muke ba kozala de yaya bazawana moko pesa yeka ba bombo soka na mwana ndosa ndeni so bayeba on balé tous les deux yaya on a un grand artiste ya mboka na biso muta ko boya ngwa zati la grande la fierté musique congolaise mais du moins ngai nazala kaka na landaka bato yo bachanga mo coup de pouce ngoni muto ko papa chéri na fanda na poster logo nanga te via bongo ta yo mo na Hollande te poani faire chair de poule les padres na zape na Gabon na otali na émission habité petit na nga wana pe na fona cha epoa azana mo eloko wangu ezana ngote par après les autres dérangés pe dernièrement na Hollande vena biso bourron pe là batuni parmi ba musiciens oya yoka pe na Congo atange pe déplique ngasko esalanga bien poani baza ba vieux tant bango ba bandi musique biso na rêve kutu te kutu ko za musicien parce que tala ba ne bango ba na musique ti viona azwata rondimo carrément de ti ba vilo ko ba bourron pe là na mona ki viens zo considérer moi musala ya petit na e non ça na bien on comprend les autres dérangés ba vieux ba auto bengi sanga na album ya vina biso waseku lakini ndo cha voix tozawa na pona to tonga Congo ya bien et non pona to boma Congo ba vie nyonso o amonika ko tcha déplique moi implice naza dispo quoi yo ki bandeko ba logo pa ya masano fabrikas yo na ependere mama meme bo welinze momoko soki elilingi ya pamba yo yemba déjà yemba sali mama meme ezane woneza mambo ya parolier mutu asali bino na koti bino na confusion to ezabo mutu entre qu'est-ce que wana na ebia muti na boyi kutu nyonso donc nakoloba bien ya mutu nakoloba mabe na ye na oloba muti natika so ozwa temps oloba muti donc oba mise balongo etalinga te oba finga ki etalinga te oba kumisa ki etalinga te donc nyonso ya ye etalinga te Bongo, précaution quoi, pour à vivre plus mieux dans l'avenir, à vivre plus mieux. Dans un bateau, vrai que dans un bateau yo
baza nyoka nyoka voilà donc lisolo ya masa na biso tangi décision nga na zwi na vie nanga eza ata tofandi na studio na baproche na so bawiki nga na tongi bakefunda nga soki mpe baoki ngaki na lobi likambo ata na ndenga malamu bakefunda wana badisposition ya vie quoi voilà idéologie na ye wana eza idéologie ya Fally Ipupa nga siko eza ya litutu te nga eza baprécaution aboya c'est-à-dire alinga kutokilaso ya yena kufita loba pena ye pena tili décision ni eza na Congo ba mission so za libosa caméra olingo kosa makambo moko boye po au plaire public te comportement ba changer yango te nga vomi bato ba mona o nga nazali so ba moni nga ke déplique la faux tant mieux ba ope ba parce que na vie bato ba mono bien baza bato ba mono pe mabe baza donc kolela kana kutu jomoko wana linganga kolela kutu te po yo zenga ngape na zenga bato tu baza benga parce que so yo lobi ke nga za ingra te okuta jomoko palela na kombo no kuna ko sala ingratitude moko boye donc kolela te na vie so moni na mutu ozaki bien et sengi faut bon marcher bato kutu babalana ba 50 ans de mariage mais ba comme na point moko boye non faut séparation vie za bongo za na ba principe so déjà muta bungi na nzela non ozela te parce qu'on a instauré système il y a bien ça qui na calomnie zati donc ça on dirait que poussière tout est poussière quoi mutaza zati c'est nga payer pe sur sali bongo yo zala bien que hypocrisie ça sali bongo za ponga ba blague écoute ati musique na stabilité ba arrêter ba elo ba retenir base la ba mélodie. Ma mélodie est bien parce que bato non sang ça ba grand mélodiste. Bazabna ba grand mélodiste yango na sala yi bongo pona benda bango. Et aux amants mulonga ba artiste belé. Bien sûr ba oza dispo parce que na ko tanga komba mutu mala dispo te na tenir rigueur te. Parce que comme aboke luka muta bato aza dispo te yo ye da ba te bien kuna te. Ça par rapport que mutu aza dispo ye to sali li solo donc va retenir qu'il y a bien basé là comment dépliquer quoi yemba JDT batu batala no eloni ko sala comment dépliquer quoi yemba na mirage batu bazila no batala par après na obule peka ba ya pe ya génération na biso musupe na okanisa natala no ndeni to kubeta na nzoto po na kofana pe na bengi na café room azana na wenge peut-être qu'à l'ongouate mais tu que senga pena pas le roi de la forêt que vieux tout ça a besoin ya café room match la biso ata moi ligné pour anito luka tout ça la musique ya hypocrisie so na linga mutu na linga kae en vrai quoi voilà to comme pratiquement na suka traiter na biso et peut-être am soro pesa pe ba moto ba tout baza travers le monde na kata kuli media télévision si batunyo so balinga la bonne musique ba mbote bena pesi République démocratique du Congo mobimba ba mbote parce que so no tanga bato bazé belé et importer ça que les 23 to kutana na kermesse na biso ya sayo mindu les aliwana bato ba ya pena ba osepela ba zo ba extrait ya bilo nanga sika yo sala bien ba yonde chéri nanga palalala yonde bébé nanga yo bébé nanga ye simbalindanda tobete la ben willie ba mélodie sensible bébé nanga mama na ba identité chérie. On se prête serment, installation à Boutou. Remise et reprise de la moyo kotobima. Kano salagi wapiye, bébé nangayo. Kano salagi wapiye, bébé nangayo. Metolongo atena mondial yo. Me ba sélectionna yona léopare. Ah, kano salagi wapiye, yo salagi wapiye, jires nabiso. Salatolongwa tena mondial, bon anniversaire. Ah non, je plus Joujou di kone, Joujou Joujou di kone oh.
Déclo, aïe aïe aïe. Petit Zacle na lélier. Maman Zacle oh. Les mots là na lélier. Merci quoi. Merci beaucoup, merci Nabino. Randi entretien oyo na Déplique Pomba Niance na katia Kouli Média Télévision na émission la même micro international. Merci na Claude Mavinga, mon ami personnel de tous les temps de tous les jours. Merci na boss Béni le visionnaire, papa social moko muto moko bien. Oh lelo asali kermesse moko lelo. Ezo yinda na ndenge rosaranate. Merci na maman Françoise Vita. Merci na Elisa Lembe la grande dame. Stabilité yango soki ozwa champ de stabilité yango. La grande dame Elisa Lembe yebi mufinuka Luanda Kabinda. Ça dit protocole, il y a chef, il y a Luanda Kuna. Merci beaucoup de ces journées. Merci na patience Mukendi PM. Vrai chéri, moi ça faut cette temps ngaye PM na ebike sur na Benin on a toujours na kata luka makambu na ndenge toujours ezalaka. Merci beaucoup na Jolie Moadi, merci na Junior Umberto, merci na Modé wa manaki je pere sa mboka masa na ngayo yebinde to toujours na cadre toujours idéologie petit zac yeyo souka ebike bo tenez-vous prêt pour la stabilité makambu nga musique ezwa depuis que non, on va mélodie on dit misère prise c'est la moyo koto bima kalozala ki wapi petit Zacle mais tolongwa tena mondialo mais ba sélection na biso na léopard Asio prête serment installation na butu misère prise c'est la moyo koto bima kalozala ki wapi Merci Gina Mujinga, Mamonda wa Samuela. Check.